Sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya kolelisa, sango ya kosala pasi mingi na motema. Koya kolala kolamuka bandeko na nga na basango ya mawa, koya kolala kolamuka la famille na sango ya matanga, koya kolala kolamuka na sango ya kosala pasi mingi na motema. Vanité de vanité, tout est vanité, na se ya moi kande toyebi toza baleki nzela, na se ya moi toza na biso ba pèlerin plutôt, na se ya moi bandeko na nga moto akotikala libela aza te pe akotikala kozala te. Po biso nyonso lelo tolobi nzambe akoki kobengisa. Tolobaka toujours ba o bakufaka. Bakendaka avant biso pe tokolandaka jour mosusu ezalaka toujours bongo. Ebele ya bato tolala na bango balamuki te, ebele ya bato babelaki, famille ezalaki surtout encore na espoir ya koloba ke non bakokufa te, mais malheureusement baye koloba na ntongo ke non mutu na bino akufi ka mpona koloba ke non na se ya moi toza bapelerin. La famille toye lisusu na sango ya matanga, toye lisusu na sango ya mawa, toye lisusu na sango ya liwa concernant surtout et encore ba comédien ya mboka na biso. Tango deja tobetaka ba comédien ya mboka na biso bandeko na nga toyebi biso nyonso ka ndenge boyebi. Ka ndenge toyebi la famille. Na bandi ebela bato biso nyonso toyebi comédien na biso na kombo ya Ya Fifi. Ya Fifi aza moko ya ba comédien oyo ajuaka kitoko. Ya Fifi aza mutu moko alingaka na ye rando te. Ya Fifi aza mutu moko ye penza alongwa na ye na makambo barando. Bien que tokoloba soki fiancé na ye, soki makangu na ye, soki nani, biso nyonso toyebi ndeko na biso Grâce, ye pe aza comédienne, azalaka mwasi bongo ya Ya Fifi. Ye nde tokomaki komona akomaki la cadette ya SB. Donc pona koya koloba ke no ye aza mutu wa SB. Yaki penza ko se prononcer na kala wana biso nyonso toyeba fi wana Grâce, toyeba ye biso nyonso Grâce temo, toyeba ye biso nyonso ke non fi wana azalaki na ye bien, azalaki na ye na ba parti te, mais du coup ayaki kopona nzela na ye, ayaki kopona nzela na ye, akomaki kutu kobwakelaka belle vie ba jeton, mais ti awa tomonaka toyokaka pe ye lisusu te, na ba série moko en tout cas akomaki mwa likolo likolo. Mais mobali na ye Ya Fifi en tout cas aza moko ya ba comédien pe oyo tokoki koloba en tout cas alingaka na ye rando te, alingaka na ye rando te, aseritira penza na makambo ya rando. De son côté ba place mosusu babengisaka ye akende kojouer, ba place mosusu babengisaka ye te, mais de l'autre côté ye pe akomaka ba film na ye ka ndenge esengeli. Lelo toye na sango ya pasi concernant Ya Fifi, toye na sango ya mawa, toye na sango ya matanga concernant surtout et encore Ya Fifi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue, bienvenue surtout sur notre chaîne INSNM officielle. Bienvenue, bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Quand nde nalobaka na bino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso ya INSNM officielle. En tout cas la famille soki eza mbala liboso esalemi ke no bokota na chaîne na biso ya INSNM officielle. Quand nde tokendaka nango na osenga na bino bo sabone massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ya ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Na betelaka bino toujours c'était que non vous informer sur notre devoir. Oui bien sûr eza nango devoir na biso oyo de mon côté na kowanga na te na koboya te po na yebike eza nango devoir na biso ya koyaka ko informer bino, ya koyaka kopanza nteke, ya koyaka kosololaka na bino, eza penza devoir na bino. La famille lelo toye na sango ya Ya Fifi bandeko na nga, en tout cas koltala histoire oyo esalinga pasi. Esalinga pasi ya makasi. Ya Fifi aza na matanga, nani mutu akufi papa na ye. Boyoka histoire. Selon ba explication ya Ya Fifi papa na bango azalaki na ye azalaka na ye mutu ya Lubumbashi.
za moto ya Lubumbashi. Alors eyaki kosala que papa na bango akendaki Kine, kokende Kine koluka mosala ka ndenge boyebi mobali nyonso alingaka toujours komiluka, mobali nyonso alingaka toujours esimba. Alors leur papa de son côté amonaki opportunité na Kine eyaki na nzela na ye, ayaki kozwa opportunité wana na maboko mibale. Tango akomaki Kine akomaki kotravailler, travail ka ndenge ezalaka, jusqu'à ce que komaki na bata moko bakomi kobengisa ye balobi depuis okenda Kine eloko malonga ozosala kuna eza te, zonga kasi na Lubumbashi oya komeka nanu awa. Papa na bango aboya alobi nanu nazwi eloko o nga na bande koluka na Kine te, aussi longtemps que nazwi te na kotikala pe kozonga te. Bango pe de leur côté ba forcer papa zonga, abandaki koboya selon ba explication tina ba série oyo Moïse Katumbi Chapwe azalaki bongo camarade ya papa na bango. Moïse Katumbi Chapwe de son côté tango azalaki gouverneur ya Katanga, aproposa ye ayebisa ye ke non zonga kote oyo nalukela yo ata mwa poste. Papa na bango aboyaki selon ba explication ya Fifi alobi papa na bango ye azalaki ka na mission na ye oyo ya bando luka na Kine, donc ye souhait pe prière na ye ezalaki ka makambo nyonso na Kine esimba. Mais je m'excuse, makambo etikala nango kosimba te, jusqu'à ce que kande boyebi la famille papa na bango ameki nyonso rien. Année oya 2026 papa na bango finalement ayaki kodeside azonga Lubumbashi. Tango aye kodeside kozonga Lubumbashi aye kobela. Na kobela wana bana balobi malgré kobela comme déjà eza na ba programme il faut zonga to sombela yo ka billet oya comme ça to landela traitement na yo na Lubumbashi. Ale baye kosomba na billet, kosomba billet avion ya cargo il fallait eya kozwa ye yango nde il fallait ki emema ye na Lubumbashi. Mais tango baye kokoma na aéroport avion balobi ke kosimba te eta na ye eza bien te, bakoki kozwa risque wana te. Alors bana ba proposer balobi pas de problème, comme ça batalela nanu traitement na ye à partir à Kinshasa. Balobi ka soki ka yoki moi bien directement comme ça basala ka effort azonga. Papa na bango selon ya Fifi, papa na bango espoir makasi ezalaki ke akobika na ye. Abando promettre bango bana na ye kande boyebi parents nyonso aprometraka toujours bana biso nyonso toyebi ba parents soki parents zo kufa bokoyoka kana maloba, soki pe parents azali bokoyoka na maloba. Selon ya Fifi papa na bango bande ko promettre bango ka keno akoyoka bien, mais malheureusement lelo o na tongo sango ye kokwe yake papa na bango asali nini akufi. En tout cas eza histoire moko ezosala pasi. Papa na bango akenda Kine depuis 1996. Nde papa na bango akendaki Kine. Donc ya Fifi kande boyebi ya Fifi azalaki na Kine, donc azalaki na 1000 chance ya kokutana na papa na ye ke bandeko na ye mosusu. Donc bandeko ya Fifi mosusu na minute to oloba batikala komona papa na bango te depuis 1996. En tout cas eza sango moko ezosala pasi ya makasi kande boyebi matanga na kote ya ba comédien ekomi na niveau moko pas possible. Tokomi ka tolali tolamuki boyoka ka comédien akufi soki eza comédien te ndeko ya comédien, papa ya comédien, mama ya comédien. Toutaki biso nyonso komona matanga ya la duchesse, grand frère na ye autaki kotika biso, c'était le samedi passé nde autaki kotika biso. Awa kutu toobeta lisolo mwana ya mama Ida Mandeke comédienne kande boyebi mwana na ya mobali pe son fils aîné auti kokufa.
awa toye kovanda lisusu matanga na kote ya Fifi la famille ka ndenge balobaka toujours bacomédien soki kaka moko abandi balandanaka ekozala bango bazokufa kote mosusu baparent baleki bayaya ya bacomédien donc ezalaka ka matanga na matanga balobi ata bango moko mosusu tozangaka wapi tokokende te. Alors eloko ka nalingi naloba surtout et encore na bacomédien na biso eza que botika badivision oyo ezozanga mutu na makolo neti mwasi ya Fifi fi wana en tout cas lokuta mabe te la famille na koyebisa bino ka vérité eza fi moko na bando linga makasi. Je me rappelle avant que totana bando sala ba analyse na film moko ya Belleville aba bengisaki ayaki ko jouer na ba ezaki so na ba 2022 a jouaki penza bien. À partir ya film wana nakomaki fan ya fi wana. Nakomaki soki nazoluka film théâtre nazaki na bakombo oyo na bando luka na théâtre. Omona nakomi bakomba ba Cardozo, bakomba ba Grâce wana, nakombi bakombi type kana ya Fifi na bando landa penza ba film na ye. Bakomba ba Belleville, bakomba ba donc batu penza oyo na yebi ba mama ebakata oyebi ke bato na ba film ba pesaka makambo. Mais j'étais vraiment dessus ya komona jour mosusu azo sala analyse azo ya penza ko boake la Belleville ba jeton. En tout cas wana kutu ekomaki déjà na ibandeli tango na fongola ki chaîne na nga liboso na yokaki penza nzoto malili na ba série wana kutu ngana bando sala mingi na bandanga ko sala te makambo ya ba analyse ya ba filme ya ba comédien nga mingi ezaki makambo kolamba parce que na banda kuna na makambo kolamba na makambo ya ba conseil ya libala ezalaki bongo. En tout cas kolanda ye na yokaki nzoto malili na yokaki penza pasi eloko ka na kolinga na émission kande papa Bokilo na ya kufi na olinga pe kopesa ye conseil eza que eza na ba makambo mosusu bakotaka te surtout yo oza nanu trop jeune oza nanu bablo mosusu kande dozomona barando ezokendaka emati ekiti namoni na comprendre ke oye ko se retirer na mwa makambo wana ozalaka lisusu abakukute la cadette ya SB sala musala na yoka na ndenge esengeli botika makambo ya barando etikala ya ba fan bomoni ka neti babiso nga na sala nga théâtre te naza comédienne te donc ata soki na ye awa na sala rando nga famille bota na bandaka ndenge to sabola mikolo yo mishu na salaka na nga analyse naza comédienne te nazala bisika boko te keno bakoya kobenga mama Ines lelo tolingi oyo ya ko jouer pa na biso tandis que bino boza batu oyo normalement il faut lelo o jouer côté oyo lobi kuna o jouer côté kuna. Alors ceux qui na ba côté déjà okomi na ba parti pris ekotikala kosunga yo te. Imagine toi soki okota ki na ba makambo wana te tala kutu toloba ata lelo la fi wana parce que toyebi ke akenda poto ata soki lelo oyo ozalaki na kini tu penses que na SB ndo olingaki obanda ko jouer chaque jour ou bien na Bellard ndo olingaki obanda ko jouer chaque jour elingaki esale mabongo te. Vaut mieux au garder na relation ya bien kokota na barando te kokota na makambo o etali yo te mais osali penza musala mwasi nda sungaka mobali yo na mobali na yo bino moko bino nyonso ba comédien bokoki kosala ba télé réalité na bino ba télé réalité ka ndenge ba Grâce Luzolo na baby babando sala eza eloko moko bokoki kokotisa ka na internet ba sorti na bino mosusu bosali ka live bovandi batu bazotala bino bosala ba makambo na bino kotuna na ba question mosusu boswani donc ba makambo na bino bo préparer et puis boye bosali neti spectacle batu balanda ya Fifi na mwasi na ye baswani babebani boye bino moko boyebi makambo bosala na ka mwaki penza je te déçu
ya komona ke yo wana ochangeaki du coup okomi kokota rando. En tout cas eza eloko moko ya bien te. Babiloko mosusu ifo tolobaka. Nos sincères condoléances na ya Fifi. Ya Fifi ajouera pe kitoko hein. Nalanda penza film ya liboso nalandaki ezalaki o ya Fifi. Et puis ezalaki d'ailleurs film ye moko akomaki. Ya Fifi abando bima na Cardozo na bosani titre kobima na Cardozo sko epa ba Cardozo azalaki na mbongo. Ya Fifi epa na bango babola. Cardozo nde muto azo depane ye mbongo. Ti Cardozo ayebisi yo ke non, il faut bala nga pour que héritage na nga ezala ya biso nyonso mibale. Cardozo apesi ya Fifi mbongo, ya Fifi akende kobala Cardozo. Abali mais fallait voir. Famille ya Cardozo eyaki ko découvrir dossier wana ezalaki soni pona ya Fifi. Ezalaki film moko kitoko makasi. Depuis jour wana bado sepela na ba film ya Fifi. Mais malheureusement ko tourner na ye comme moi patient. En tout cas nzamba lela apesa yo makasi ya ko surmonter surtout étape oyo ko kufela ezalaka facile te. Ba biso tosi to kufeli toyebi pasi ndenge ezalaka. Toko ya koloba baba nzamba lola apesa yo makasi boye boye mais na se ya motema toyebaka pasi ndenge ezalaka.